moko bato ebele bozalaka ebele pona kolanda édition na biso ya chez biso maga bozali tellement ebele benga voisin azala informé na mainini ezali koleka awa na plus 243 ngai ya bino platini sadisa nazali esengo sai ya représenter bino édition ya mokolo lelo. To fongola basango na biso kuna na province ya Kwilu epai wapi ministre ya ITPR akendaki bongo ko lancer début ya ba travaux ya misala où ezali kosalema avec un parti pe idéologie reportage. « 69 km ya route oyo ekobanda bongo Kashamba Kakobola en passant par Gumu na province ya Kwilu. Ezalaki bongo lancé et pas ya ministre national ya ITPR John Banza sous l'impulsion ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, l'unique bâtisseur ya République démocratique du Congo. Et sengeli koeba ete na milulu yango ba députés provinciaux nationaux ba sénateurs ya zone oyo bazalaki bongo présent ko prendre part na kati ya cérémonie yango. Et sengeli koeba ete misala nzela oyo ezali kosalema kaka ndenge ye moko le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi alobaki c'est possible ya ko transformer RDC Allemagne d'Afrique de talatina misala oyo ezali kosalema avec un parti pe idéologie kaka ndenge bozali komona. Et sengeli koeba ete vice-gouverneur ya Kwilu azalaki wana présent pour na comprendre part na kati ya milulu yango pe population ya coin oyo basepelaki makasi kasi. Et sengeli koeba ete ministre ya ITPR John Banza a sololaki boy. Si nous sommes réunis aujourd'hui à Batsamba, ce n'est pas seulement pour lancer un chantier, c'est pour matérialiser dans le sol de Kwilu une vision nationale, une vision portée au plus haut sommet de l'État, une vision qui place les infrastructures au cœur de la souveraineté nationale, une vision qui affirme qu'aucun territoire de la République ne doit laisser à marge du développement. Ce projet comprend les dégagements et nettoyage de l'emprise, la mise en œuvre des couches de chaussée, la construction et la réalisation des ouvrages d'assainissement, le renforcement des ouvrages de franchissement existants, la signalisation des dispositifs de sécurité sur un total linéaire de 69 km. Bana Gungu oye! Bana Kwilu oye! Bana Fachi Beton oye! Nani azotonga Congo? Nani azotonga Congo? Ezalaka ndeboye mosala ezali koselema kitoko oyo wapi awa na kati ya Kwilu nani yango alobaki ete Kwilu ezali bongo échec ya ba province en tout cas Luvunu oyo wapi misala yango oyo esi ebandi avec un parti pe idéologie. Na commune ya Kinseso, précisément na quartier Bulambemba mutakufi na kati ya mai abela bongo maladie ya ndeke tope épilepsie bonda ba détail. Awa tozali bongo na commune ya Kinseso na quartier Bulambemba na mai ya nie e pai wapi bongo moto bozali komona alali nzoka ete azalaki bongo kobela maladie épilepsie oyo tobengaka bongo maladie ya ndeke. Abandaki kotambola mbala moko ezuye a se retrouver na kati ya mai mbala moko akufi sur place. E pesi pasi na population oyo ya coin oyo tango bamoni micro babeleli boye. Bon, selon ngai, mwana bongo na kotika ka distance te. Na kotika distance te pona nini? Surtout pemi na mai na kolinga te. Pemi na moto na kolinga te. Fo aza na surveillance ya makasi. Tango mwana kweya ka eloba teke na lingi na kweya. Mwana zo sakana ka bo sibitima, mwana kweya na sensi wana. Fo kozala na ye pembeni ko surveiller na air ni fo ko surveiller ye. On go déplacer ezala kutu moyen kutu mema eka okay na yepo soka tikali wana surtout so muta surveiller zate. Soka koi pembeni na mai nde oyo papa utoloba. Soka pembeni na mai akufa muta kolongola ya zate. En plus soki neti azo sakana boye akuei elongi na ye ozolo na ye etali na sebe zo tuta na mabele boye tanga zo respirer wana zero na tanga zo kota ezo matamba mona cerveau ezo bebisa cerveau mais pepe na moto faut éviter ka
c'est-à-dire batabaka ya maladie wana esengeli bazala bien surveillé na libota surtout na baparents bayeba kosurveille bana ya modèle wana parce qu'on ne sait pas place nini akende kwela so akende kwela na moto to na mai na mutu na zelo esalaka malamu te aza na bariske ebele esengeli azala bien surveillé na libota pour que to subir baka wana te maladi ya ndeke eza maladi moko moya koyeba place mutu akende kwela eza te tika ete molimo ya ndeko epema na kimia bino bato oyo pe bozalaka na bandeko oyo babelaka maladi oyo esengeli vraiment kozalaka na bango kotambolaka na bango po esika likama ekokomela ye bokoyeba te tala ndeti boye pesi pasi esali kitoko te tika ete molimo na yo epema na kimia. Bagent ya transport ya hôtel de ville oyo baza na terrain pour la contrôle bazali ko déclarer trafic d'influence et de kimingi na nzela bolanda ba détail na elima oyo. Bagent ya transport oyo gouverneur ya ville province de Kinshasa atindaki na terrain pour na kusala musala ya contrôle ya mituka bazali bongo ko déplorer lolenge kani musala oyo bango bazali kusala na terrain trafic d'influence et leki soki bakangi mutu romona kaka toi tu me connais oyebinga naza nani ngaleki ya nani naza autorité naza moto monene na mboka oyo oyebite trafic d'influence ezali ko permettre bango te basala musala na bango kitoko kaka ndenge ezalaka ndenge mobeko etindi bango trafic d'influence eleki makasi oyo wapi babeleli boye musala ezosala mabien me tetitese kaka ya bachauffeur olie balanda baordre biso topesa bango bazosala na ndenge na bango yango mwa embouteillage eza mwa place wana difficulté eza ke baautorité politico-administrative na baautorité militaire nde bazopesa biso mwa pasi po bakoleka sans permis sans document ntango kotuna boye oyo naza kingandi yango ezopesa biso mwa pasi bon bazokima me lokwa bapesi biso baersi ya sika en tout cas mpo bakima ekomi mwa pasi soki akimi loba toboli bapine na ye akimi na bagrevezo wana oyo eza service miss ya transport toza miss toza moins 4 service tozali awa na nzela tozosala musala bakonzi bapesaki biso en tout cas musala ezokoleka nango mwa malamu musala ezoleka nango mwa malamu même soki omoni comportement ya bachauffeur mosusu na nzela eza malamu te okotelemisa ye bon atelema na ndenge ke oyo bakonzi basengi ke tosalela musala ye akotelema bongo te alingi kaka ke mobulu banilo soki omoni ndenge wana lonke seke chauffeur wana aza en ordre te mais musala eza kotambola nango malamu tozokuta na difficulté mingi na bachauffeur oyo baza en ordre te bango ndenge mutu bazopesa biso pasi mais bachauffeur oyo aza na en ordre otelemisa ye autostop atelemi na ye mpe calmement apresente badocument na ye bon akei na ye me oyo kaka neti ya bamayo jaune oyo tobengaka ya kobula oyo bango ndenge mutu bapesa biso pasi bakondi fo balukela biso solution mpona bango. Na commune ya Matete papa akufi ye moko na kati ya ndako kokamwa baluki ba identité po baluka bandeko na ye azape na ba identité te bolanda ba détail na elema oyo. Awa tozali bongo na commune ya Matete papa ou bozali komona akufi ba voisin balamuki na tongo depuis babandaki komona porte ndako yango ezalaki akokangama ezali kofungama te babeti porte ezofungama te baforce porte batala boye papa alala pe alamuka te donc papa akufi
baluki moyen baluka kolokalize to pe bazwa ba pièce d'identité pona koluka kolokalize famille to pe libota na ye bamoni ata pièce d'identité te pona kobenga mutu aya na lombango pona ko intervenir na utana mokuse papa afuti la place wana mais azaka na famille te on peut bankolo place baibili famille te alors liwa ekomeli nde omoni bakozala te bazwi ordre faut te toko kozwa moyen ya ko intérêt parce que mutu kotika boye soko atikali nde wana akopola population za maladi na kati ya quartier papa za na carte te omoza te po hbk ina moni aza za de 70 ans aya mwasi te mwana te. Na 18e mairie limité mutuka ya makala ebaluki likolo ya surcharge. Reportage. Awa tozali bongo na 18e mairie limité motuka o bozali komona ememaki bongo makala en tout cas kaka ndenge bozali komona na bilili nzoka ndete memaki bongo charge ya makasi motuka eza na poids ya makala oyo te ba chauffeur kaka ndenge bazalaka balula cop batondisa makala ti likolo motuka ekoki nango charge yango te baluki nango po ete etambolaki ya trop ekei ekomi koto yo lobi abwaki na epe abika basele ekui nango awa na kati na wesika en tout cas na ba chauffeur fo boye baka musala bozali kosala tango zali komema mutuka memaka mutuka oyebi ke no mutuka nanga ndenge za boye memaka charge ya boye tia biloko oyo eza na mesure to pe ekokoka na charge ya mutuka na yotala neti boye esali propre te coaching ndoki awa na 18e mairie. Esengeli koyeba ete route université ba chauffeur ba décider bango moko ba bongisa nzela po l'état azokipe na ete azobetaka kipaka kokolo bolanda ba détail na elema oyo. Mikolo eleki tolakisaka bino ndenge nini route université eza bongo ya kobeba kasi esengeli koyeba ete population balali balamuki beleli bakonzi na lolenge ya kosakana te bazali komona réaction moko te ba chauffeur bango moko basangani baluki moyen ya kosomba mabanga babwaka na balabala po ete nzela na bango ezala malamu po ete oyo ezali esika bango bazwaka mwa kuanga mbisi pona kosunga mabota na bango kasi ndenge ezali ya kobebela bazali komituna soki bakonzi bamonaka to bamonaka te babeleli ya trop bango moko bazwi décision balobi cette fois-ci biso moko atosala musala yango po l'état c'est comme si ayebi na lisusu mission na été boyoka eza biso mo papa biso toza ba chauffeur toza ba receveur toza ba mécanicien na kati ya rond-point yesu tokokolinga te nzela so ebukani bamintu ekotelaka biso tokoki ovivre na mikuka ya moni tovandi ngai président ya rond-point yesu na konti ya achako tofuna motive bato tosala mosala kozwa solution mpona mitu ekotelaka biso bana biso bavivre po lelo oyo banzela eza ebele ya kobukana soki bito otalelaka président chef gouverneur eza mabe makasi tozala 5 chantier tongaka kongo mobimba na minti oyo po tozwa solution yango biso ya rond-point yeso po toluka tobongisa place oyo po fati bete bamona ke misala bachauffeur bareserve na rond-point yeso baosala po lobi kuna 5 chantier mpe ekota mpe awa na aveni oyo tozala kimia elobi na basengi na ngai mona omotive bandeko na ngai bayike na ngai ya diprogré tosala mosala oyo po tosunga chef de l'état tokosunga chef de l'état na maloba te faut totunga chef de l'état na misala ya teke wi mpona mpe bawese na nga mpona mpe bisa liboso nanga so ebeti nazala chef de l'état te kasi oyo eza wana soki omoni ebebi ye moko congolais luka ozwa solution mpese ebebeli epe chef de l'état azwa solution mpo azwa solution nango baomi tozala yango eza nini tobali na premier soin po tolakisaki wi biso moko bato ya eso bakole ezo toza na suicide université mpe salama ye mo tobali mosala tosalo
biso mo bandeko yesu nde tozosala mosala toza tikuna papa député te ministre te biso moko kaka yesu na yolo vraiment tozala nzela te toyebi te gouvernement toza néglige beni tokoki bakomprendre po soko osi banda université oyo naso basili yolo nango po nzela so normalement osui ebande esuki likolo na apartir ya kapela kobanda kapela la route université oyo ya politique ikwiti kende kuna nyonso teke so nzela eza te soko longwe na université okiti quartier oyo elandi biso babengaka quartier la terre eza quartier eyebani tomona baingénieur baya babanda nzela mais soko olandi obandaki kuti obima kapela nzela ekufa ni support ya gouvernement moko la police etelemi ndenge awa bazosoutenir biso na eloko en tout cas tosengi mille excuses po bosoutenir président Beder po biso nzela na biso efungwamata na force majeure ya maboko boyini biso. tosikala kaka kuna na commune ya Ngaliema epai wapi président ya ba conseiller communal azalaki bongo visiter epai ya bato mabe mokolo ya lelo bolanda ba reportage na elema oyo. Lomo yango eza lokola ya bota place ko go sa place ça c'était le mot bêta qui fait le mot bêta qui est eza ibota la place côté les alwa ya Président ya ba conseiller communal ya Ngaliema Michel Tsimba azalaki bongo visité par des hommes non identifiés aux environs ya 2h45 kaka ndenge ye moko apesaki bongo témoignage na ye mokolo kaka ya anniversaire na ye bato mabe bayaki bongo ko rendre visite na kati ya ndako na ye ni tete intervention à la police nde mabe elingaki bongo ko salema tozali komitunaka vraiment to ya criminalité oyo ezali komata mokolo na kati ya ville province de Kinshasa toyebi te vraiment soki toloba nini kasi ya malamu ezali ete ya mabe komite moto akufi te po la police yaki esali mosala na bango kitoko oyo wapi bato mabe bakotaki na kati ya lopango kasi bakutanaki pe na la police oyo bazalaki wana bayaki penza po na kointervenir na kati ya situation yango longoni na la police na mosala kitoko oyo bozali kosala na kati ya ville province de Kinshasa en tout cas esali bien oyo wapi pembe kitoko. Oui, mon colonel. D'accord. Namoni mon colonel. Faut me sécuriser. C'est ça. À partir d'Awa. Il va sauter pour une fois. Merci. Comment ça se voit un gars qui m'y bon. Donc ça s'opère. Plus au putani na bangonde awa. Il y a télé. Moi pas télé. Moi pas ouais, attention. Donc ça se voit les détamis. Il on doit mettre ça que ou abeti na atemaki awa. Ngaza na kuzi na afindi. Mais clan de secondes les autres selon. Betina. Ça c'est parce que ça ensemble. TV eza radio te kaka ndenge tolobaka awa nde tosukisi édition la biso ya mokolo lelo. Merci na bino nyonso tu bozalaki ebele ya kolanda yango ngai ya bino nazalaki na esengo sai ya ko présenter yango tokutani mikolo ezali koya soki kolesu azongiti boucle